Bonsoir, bonsoir, Bande Konangaï, bonsoir les Congolais. Ngai Wabino, JDK, Mopao, John et Diamonika, Soda et Poto, Naïli Soussou, Kolobela Bino, Kaka Nenge Zalaka, Kopesa Bino ba nouvelle. Mais ba nouvelle on a ça ngwa lelo ezali ba nouvelle ya mawa. Triste nouvelle. Avant la kota na bozindo Navanda. Bande on ngai avant la kota na triste nouvelle on a ça yango na bana liboso kopesa slogan opération zéro fainéant, opération zéro fainéant, opération zéro fainéant. Opération Mwana Mobali, il faut qu'on y ait une fiche de paye na ndako. Tolingi sou ba fainéant na kati ya communauté te. Ba sapeur nyonso obino bozo baby sa génération. Na basi na bino oyo bazo kesa ki ndumba. Bakoni ba ndumba ya kosaka na te na Europe mobimba. Ka pona oluka mbongo pasi pona balatisa bino ba mibali obolinga misala te boza pe na mikanda yango toko telemelaka ba situation wana toko telemelaka ba mibali ya ndenge wana toko telemelaka bino na kati ya communauté bozali ba anti valeur. Alors na kozonga na likambo oyo ndeko na biso babundaka le 16 est tombé vraiment pile poil le 16 il y a le mois dernier na 16e arrondissement na Paris, affrontement à Bilamba. Ça le 16 juin. Donc le 16 juin au 16 juillet, ça fait un mois. Et aujourd'hui, tout dans le mois d'août, ça fait un mois et demi. Ndekwana oyo babundaki milangai bilamba 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 milangi bimi ba veste pasuki ba fingani ba li ya mama na yo bo comprendre ka likamuni na loba ba bimisi ba minduki milangi ba mbeli ndeko kwei ndeko pompier et récupérer ye à côté na coma ndeko wana auti kotika biso depuis hier. Donc lobby hier les alaki le 2 août vendredi 2 août ndeko wana auti kotika biso na buzoba ya ba congolais. Buzoba ya ba congolais. Yango nazolo baboyi. Il faut interpeller tous les Congolais, la diaspora, peuple congolais, peuple quinois, na Congo kuna na Kinshasa. Bobi mana distraction, bato ya bilamba bazali be exemple à suivre te. Bazali be exemple à suivre te. To komi na période oskoto bengango époque ya mwana mobali congolais de l'étranger, congolais à poto, abimana boumbu, akwa kosomba ndaku, akwa koza na voiture ya propre, bana bake na classe ya bien, bana bake na université, bako mosala lokola ba gaulois. Alors, bato nyonso ba bilamba na basi na bango na mibali na bango, bazali ba anti valeur oyo ya ko suivre bazaba modèle T. Modogo dia Franco-Ferré aya na poto Lelo a kokisi 40 à 45 ans. A Salate, à la fiche de PIT, à Kena Moussalate, avant dans le 16e arrondissement, et à li quartier à Mbongo, loyer à Ndaku, et bandina 5 000 €. Avant dans le Mkongo ya Mwasi Mundele, yango bomonaka, baosala buzo bawana. Basali exemple à suivre te. Lelo autre, à l'époque des années 80, Modogo Dia Franco-Ferré touché à Sédic. Oh, l'État fout au fêlé. Les lois vont au RSA. RSA. Donc, RSA, revenu de solidarité active. Les bateaux, solidarité, sali donc, et biso, tout tout ça, pour un mois, salaire, il y a 560 €. Vous imaginez que nous avons gagné 560 € avant il y a 5 000 €. Atambola na voiture il y a 45 000 €. Ala tabilamba ba Yoshi ba nini ya ba 3 000 €.
ba Yoshi, il y a 5 000 euros. Attends, alata ba chaussures, ba Weston, il y a 4 000 euros. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Salaire n'est qu'à 560 euros, il y a RSA, revenu de solidarité active. Donc, ezali, exemple à suivre était. Ba Nikes Bayaka, ba sala raté, ba onus ba yebi, ba na poto, il y a Paris surtout, ba Nikes Bayaka, ba sala raté, ba zali ba exemple à ne pas suivre. Ba Fata Kimbala, ba onus ba osala, ba on les réseaux sociaux, biso bilamba, bazali ba abouti, bazali ba idiot, bazali ba zoba, bazali ba exemple à ne pas suivre. Talande on a biso akufi pona bitumba ya bilamba, affrontement ya bilamba, ba fingani, ba tien ba mbeli, ba bomani, lelo oyo tosuki wapi. Moto moko te ya bilamba atonga ndaku, obiso yebi azalite. Papa Wemba, que son âme repose en paix. Srevos Nyarkos, que son âme repose en paix. Americano, que son âme repose en paix. Batouan Nyoso Bakufa, Namakamba Bilamba, Bakufa, Batika et Lokote. Ni Ndaku, ni voiture ya bien, ni hôpital, ni école, ni association ONG Ezalate Tilelo. Tilelo Ezalate. Mingi bavanda kana mikonga basi bakesala kindumba baila ngomba mbongo basomba bilamba basalaka babuzobo basala basalaka ba scène basala basalaka ba cinéma o basala biso benga ngomba théâtre basala théâtre ya buzoba ya ngomba congolais bo bima na biloko wana bo bima na buzoba wana toko telemela bango ti bako changer to bazala ngomba ka méchant violent ti bako changer na banzi mingi baza kolobela lelo oyo tozoyoka ezoleka na réseaux sociaux kaka sapeur oyo tokobenga na kombo ya colonel Jagger ti lelo na Belgique aoke soki na ba 55 ans soki 60 ans ti lelo azala esika kovanda te aza na appartement te aza na fiche de paye te asalaka te ana mokanda te aza na mwasi te ana esika kolala te akoma kolala na salon de coiffure ya Mama Dova na XL na Bruxelles. Donc, bazali exemple à ne pas suivre. Congolais bima la distraction, bima la distraction. S'il vous plaît, vous partagez la vidéo oyo, vous partagez yango. Ba dédicace na bino et vous allez au prochain numéro parce que oyo ya vidéo car il y a tristesse, vidéo ya mawa, to partager mawa na mowei, to partager mawa na famille ya mowei, to partager mawa na bandeko na ye, na mwasi na ye, na bana na ye, atiki, karapona, elamba bandeko, yangoyo, elamba kaka, o elambe bomi mutu. Bafinga ni balia mama na yo, karapona bilamba, yango photo bannir batuana, na katia communauté. Na oza la vidéo musikate, moulaïte, pardon, pour permettre de façon que mutunyoso akwa kokabula yango, pe azotengo yoka, ona lobi lelo. Ngai wabino, JDK Mopao, John Diamonika, Solia Poto, Mopanzi Sango, selon la nouvelle Nazanango, selon la info Nazozwa, et ça dit une histoire vraie, fait réel, fait divers, mais il y a solo et la communauté, Bouzoba et l'équipe Mingi. Naïbi que lelo oyo, na ba Congolais Mingi, certains Congolais, sagesse na ko sala, conscience na ko sala, na ebi ki mingi ba partager vidéo par rapport au ya conscience, par rapport à ko éveiller peuple endormi depuis 59 ans. Depuis l'indépendance ti lelo peuple azaka ya kolala, azo la mukate. Yango lelo oyo vidéo oyo etambola bandeko na ngabo kabola pour peuple à comprendre que tobi bana buzoba mboka ezokende na maboko ya bapaya biso to kendo bundela tokende ko bundela bilamba, tokende ko kufela bilamba, talandeko akufi atiki biso. Que son âme repose en paix. Na ko souhaiter lisusu na bino ba ndeko nyonso o bozali ko soutenir ngai, bozanga te ko pesa nga ba avis na bino, ba suggestion na bino, ba critique na bino, ba reproche na bino, ba remarque na bino, ba encouragement na bino, na nango besoin pour na améliorer façon na nga ya ko salela ba vidéo. Po nakoka kotambola na nzela ya malamu, nakoka ko gafete, na loba bêtise te, nazala juste
na ba vidéo na nga nazo sala na ba message na nazali ko partager et j'espère que Nzambe a kosunga peuple congolais poto bimana boumbu oto za nango ya buzoba sur buzoba. Alors na suki awa vraiment beau partager ingeta P-Square